soki nani babengaka yo nayebisi yo garde bandi na yo moto ozolinga okende kosauve wana aza ya ngai komeka lisusu te au nom puissant de Jésus aza yo te ozokosa moto oyo soki omeki nakozwa yo na place na ye eloko moko te ekosalama tandis ke nzambe nde abenga ngai likolo ye na se ngai omikosi yo ndo mikosi omikosi na kombo ya mutu akelanga na kombo mutu akela likolo na se wana pouvoir moko te likolo ya bana na nzambe ekababo santa baba ekarababobo sei au nom puissant de Jésus nongo liboso bana na nzambe oza deja mutu akufa au nom puissant de Jésus moto nzambe landa yo bisika okei na kombo na Yesu au nom de Jésus au nom de Jésus non puissant de Jésus notre nyonso eza molili ekende bisika bikoko au nom puissant de Jésus na benga nyango pembeni ya bana na nzambe pembeni ya peuple de Dieu ekende bisika bikauka na kombo na Yesu. Malingai Malima ya kufa Nazana ya posa Bani 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 Tozo kende na yo mission nalingaka te moto alonga ngai mpe nalingaka te moto atumbola ngai yo deja nazweli yo nzoto beni yo nazosongisa na nzoto na yo oyo okufaki oyo okufelaki mpo tosala no mosala yo deja nazwelaki yo mutu okokota na nzoto ya gracia mpo tosala na bino misala ozokende na mokili kosalelanga mosala mawa eza te mpe ndenge ozokende wana condition kokutana na mutu moko te ya libota na yo po ete yo oza deja mutu okufa na yo mpe elongo obebiselanga kaka ndenge nalobaki mawa eza te naza na posa babebe mpe yo gracia nazobenga yo gracia pamba te ozokende kokota na nzoto ya gracia awa kokende lingelanga bango linga mibali bebisa panza mabala naza na posa na bango kotika pete basi ya zemi surtout oyo batikaka banzoto na bango mitolu libanda mawa ezala te beni kokende ozokende na mokili peselanga basi bazemi pesa
yelanga bango naza na posa na bango condition eza kaka moko kokutana na moto moko te ya libota na yo na bandi boyoki ngai tungo na boy échec mpe na boy défaite naza na kanda nakosepela soki bosilisi kanda wana natieli bino motema bosala mosala bokuta na baeglize bobebisa boboma mabala mawa te linga mibala bato latelanga sersi koyoka mawa te atako baswadiza bapaster na bango batumboli ngai tokotala na nga na bango bokende nakolakisa bango ke nga naza bloke kadena tokolokola nga nakendaki ngai moko tour oyo bakosentir tokotala yo wana za ndeko na yo mbadi lande exemple ye lande exemple ye aja frère en Christ bezo kubenga ye frère Israël imagine toi ngamo kutande yo dingne zabui na sambi daka je suis servante de Dieu papa la boyité son net le la bimité monte ke nzale koti na ndako est-ce que ngarbo yo bima message na za udebri yo omoni museru jo ser mikani wana so oza garage oza la mécanicien mais est-ce que na boy na yibite donc oza garage oza la mécanicien ndongo sa wori ko kusamba njamte papa yoka nani yoka pema uyuja wana pema uyuja nango na makasi ozo kusala musala mécanique wana eza pona nani mais papa pema za nzambe musala nzambe ndo pesa ngai papa na bonte musala nzambe ndo pesa yo za jona yo odiya sala biso nakati ndako apa soki musala te mbele biso zo dia tinga te yo mais papa ya ndenge moko nga zo liesa Israël kuna donc azo protéger biso na famille mabeni papa ça bon biso de sa famille chrétienne zo yoka de sa famille chrétienne faut dans des koli yanga tate yo na sali ça 22 ans la vie chrétienne imagine toi camarade yo émeraude moi le moi si na njombo azo bien nganga kutazo yibisa ngale bi papa diki sans jamais ça passe mais moi ni mbadi wana sana don asala comme ça madame mais faut ça que ça muna njambi mutu ko yuta di code ko na na sana todo jibsanga soki pure nangate bonjour Israël boni mutu évaluation vous avez dit dodo ne bori nangate ça peut bien mais vous y vous avez des églises où tata ni doit s'amida yo église de sobo bien yo keyi église de sobo bien yo keyi pour ça que frère Christ Israël isa ngoma bete za madame usamila mais vous y ba église ni ko kende yango lenga ngina yiba parce que toujours duka awana ndoki yo ana zo yibisanga chanter za madame ti azo do tata ndeti de lo akimisa de teto dia ngeni ngana pourquoi va dire c'était fadena kende Christ ça va le message vous comprenez bien vous comprenez le message mon sang kaka na ndako mon sang kaka ka muto zo komisa ava bima na tonga senga monga transport so ezali ke monga pe na don na sala rate ala na banzela na yalo sama anga bima ko message na mzo do balinga mbo wana ça veut ça pour me dire yo
na yibi njamba kushonga yo nyazo ushawani za yuti ushaw yoga mais njamba kushonga yo iza mu yuti fati ni yuti izale shiko bo igisa mushiko ye deja uyiba ti igisa muza kombe igisa muza ni komuna muza tabena igisa tabena wana ya komeni ana komuna nchi donc nous avons yuti tinji shiko za utere ba mupe bien baki fo tiba etande na bidini kata ya upazuka iza semina c'est vrai na sebe ni na yibu tana zo kumisa njambe na zo sambre makasi jama zo yo kapena kudede na ngadi tana niveau comme mais c'est tout comprenez la présence ya njambe et donc le yo comprenez ya frère à Chris en tout cas félicitations papa olinga oloboye baba olobate monsieur ya tobina la yibu yo da isanga metoba papa yo no olobaka la bien soko mi papa donc obikima kadu yibi ngada sa paka tona zo tsinga wana nzili ya njambe jama be wana adamu na bino lobaka yo ngade wa konjio nani mama Foura a proposé nganda ko moko boye on a fait ndako mama Foura ya ba DJ Trésors ils ont bien mais si au moins à des côtés complètement ils ont fona na bungisa moi des amis vous oui ça va ingénieur ça ingénieur na ça on fait sinon obi au pied de quoi Pichona. Soko suya bilamba. Soko beti tenia wa. Tika. Agulata. Tika muklia. Ndiri ubanjango. Boso na baina zepa ubani. Sikoti na ndeni. Oya kana ngopeto selma. Umuntu sona banize msiko. Ilomba mazimomba. Tuluka mbongo. Soki bana baye. Loko mona vistable na bongo sila bango. Ngona na baida zempo. Pour na moneli on se pena na ngote na lobby kaka. Parce que bon vous il faut que les garages ko. Comment on doit les kanisa moto ke. Donc ma garage. Comment tu dois na payer umeli mingi. C'est un mois na kata garage. Umeli. Faut payer tout qui tout le garage tout qui pas ya maman pasteur Lusamba. Ouais, maman pasteur Lusamba. Ouais. Ça na kanko kolo. Maman na plamidi. Il faut ni maman kanko kolo ndi ozaka mona soda. Mais il n'a pas de kuno. Il y a pas de kuno. Na leki na ye masika bazalaka bango bali basala musala nzambe tout comme na garage mais ngai be nani abenge ngai matiti na patricia babengi nga bazotuna ngai ndenge makamba libana parce nga na yebisaki bango ke bakosala pareil na biso na Charlène de kono bango mwasi Charlène Makela nga nanu na makambo ya libala sikoyo te to bongisa nanu Charlène Makela po ye abala alati alliance akomi kombrier yo mais ba ça mabete papa na bo libala ça mabebe nza oh ni to fani bazo mona mabe na oui libala to bana kabe to suka mabe twani minzo poka likambo libala yango nde etomboke siyo poka na lobika ke libala e komiso ndike mutu moko yoke ba boma ye ngulu tako na utu ko bengo na komba mama na ngai na utu bengo na komba mama minzoto mama minzoto mama minzoto chomera na za la chauffeur mama bogulu agara chou pe ozo benge mère wana ko komoni minzoto chose ko no benga nani babotela ko mama o Carli to boniko zani niko asa mama bino pardon mama bino za mama nanga oui asa mama bino za mama nanga te nan ku babali nan po bali ngai te asa mama mukolo ko bala ngande akomi mama nangai oh mo mama solo kan zami mama nanga sa mama bino ba isi nga mama makamila bangala
petit na ngoko bolis bébé ah tika tala ninga alimbisaka ngai bébé toke kasi eza na problème ezoki campagne ya bapine siko montere nango toujours wana natambolaka nango ezobimisa mafuta na nsima mafuta ezobimisa ofinaka yango te soki ofinaka te yosani sikoyo koyebonga ezosengani mais esengaka mbongo po bafutanga mbongo na mosala babongisi yango ngolu esika omoni ndako ndenge na bongisi ndako omoni na bongisi ndako alobaki noke no nazoluka ndako nabongisa malgré ça nango ndako moko nazwi nasombi yango mpo ke navanda nano mais naza na ndako moko na kosomba wana yo moko okende otali obongisi donc wana ezaka kosomba biso mibale tosomba biso mibale problème yo biluki mbongo ye nango mama ye tomoni lupango moko bazoteka tokende otala soki osepeli nango ngai ningi kuna kosepela etokei totali lupango papa eza bien esali mikanda nde basalaka tosombi tio moko osimona ndeni toluka place mona toluka ta jina mela okana tisitome ezoswanga ndako olesinga te obimisinga mbango oyo komonaka motuka te mpo na bana obanga mpo yo ozala na bagia mabe omona ozi motuka ozoteki nango kabeli na yo soki mpe Karine Manga kokabela ngo mpe Karine Manga ye yo ozalaka bagia mabe nayebi yo napesi auti kobala nazwi na kado napesi kado ya sketch yango ezalaka te atekango kasi eza ya ye sede ntango opesi seke eza ya ye eza so ya yo te yo kokontrole te namonaka place moko ya bien wana bavandaka bamilaka mozito mais po basala to basisa mutuka kotombola makolo eza bien te papa tala moyo ya botu tombola makolo bino toza na jeep na biso toza na mutuka na biso botambosa makolo au fait nomona mikolo ta biso mbane tosala mosala mais baévangéliste oyo tiaki baosala mosala te kaka biso mibale nde tosala mosala yosalanga malamu te mosala nzambe basala yango na botau te papa mekana koteya bango na bachange bayaki kosalela nzambe bayaki maseki te fo tosalela nzambe tosala mosala nzambe papa lobana na bango papa nga na osepela na eloko oke ser mama yango nde eloko tofandeli awa réunion oyo eza ya pamba te parce que nga moko deja esi namonaki mosala ezotambola lisu te ndenge oyo esengeli etambola papa kosala nzambe bamema yango na bavansere te ntango ondimi engagement moko na église il faut asimango lorsque bino botikeli biso mosala biso tosala et alors bamisala na mosusu banani fo basala soki nalobi ke papa alingaka koloba akati yo te papa jour wana tokontaki mbongo fwani na paka liboma tokontaki 380 non yoka ngai nazolobela no mamba mbongo te nayebi ke tokokoma na point wana et alors nga nazolobela nde mosala ya l'église
nani ya bon chargé ya ba instrumental eza nani bon dadi pakali izoro yende moto asimbaki mbongo wana sikoyo pour l'instant tozela nde aya awa mais nga eloko oyo ezosalanga mpasi eza ke mbongo wana ya église ezomonana te e asali 3 jours l'église azomonana te zela frère ozoloba mbongo ya église ezomonana te elingi eloba nini si emonana te ndenge bongo église emonana te ndenge nini